Ok, bande Kobalandi, il y a une émission à Bisso, le diaspora debout. Toye lisusu ndenge to mesana. Kopesa bino basango ya mboka. Kotalisa na baimboka nini zoleka na mboka na biso. Nazanga moko te comme d'habitude, toza bongo na l'idée Anderson, Bala Pablo. Donc bo mesana koyoka tangu nyoso. Ba info o etali mboka. Mwana mboka andele mbote. Mbote mopanzi sango DJ. Na moni lelo ye na nguya. Bon, toza bien, santé za bien, nzoto eza bien makasi. Tuye na ngolu ya Nzambe malgré naza na sango ya mawa na famille na biso to bungisi o ezali mutu munene o ezali mwana biso ya mwasi tantine mwana ya grande sœur na ngai ya mwasi azongisi molimo na epai ya Nzambe sango ya mawa toza nango ma na ngolu ya Nzambe tozali kaka. En tout cas, mes condoléances na libota mobimba ya molobelu abino andele Bala Pablo. Merci. Lelo tozolo bela bongo sur la mort ya Cardinal Mosengo. Toko kita bongo na loi ya Chani oyo ezosa la rage na ba réseaux sociaux. Toko talisa bongo ba réaction ya Fridolin Mbongo azali évêque. Et puis réponse ya évêque Moussous ya ba anglican. Et puis toko lobela bongo ba menace sur les Kassaïens oyo batu ya Katumbi bazosala. Et puis réaction ya Augustin Kabouya secrétaire à IDPS na Peter Kazadi. Toko kitabongo na Matata Mponyo sort na ezali boni se bakangi ou bakangi ete. Et puis sortie médiatique ya Martin Fayulu na ndenga sengi bato catholique soki ba boakse mambo seni ekomi politique. Et puis na proposition na ya lobi soka azwa ki présidence soka zala ki président na 2 ans na ye alingaka longola kankokolo na Congo atindiki yango mboka. Et puis tokosuki sa bongo na dossier na ministère ya fonction publique détournement ya ba agent fictif na tentative ya corruption et pas ya madame Eve Bazaïba. Soki pe moi dédicace kozala to bwaka dédicace ya park na biso eza kuna na Kingakati. Ok, ba imboka toke bongo mwana mboka andele mo ya Mosengo. To moni eza vraiment sans impact par rapport à ce musicien akufi yindi na Congo bien politicien moko akufi bato bazolo bela mais Mosengo akufi on dirait kimia on dirait. Mais donc événement vraiment te eza boni ya solo mo panzi sangoto grand journaliste na biso merci na motuna tokobanda nde kaka tobandaka ko remercier Nzambe o asala likolo na se o apesi biso makasi lisusu to ya susu likolo na bino toloba na kombo na Yesu Kristo et topesi balandi nyonso ya émission na biso diaspora debout bambote merci na ba soutien na bino oyo bozali ko sala na biso. En tout cas, tozana bino elongo tango nyonso biso to banda ko ya liboso na bino ko informer bino ba information o eza sir ya mboka na biso ndenge eza kotambola nde tozo senga na balandi nyonso ya émission na biso diaspora debout boye baka ko partager o ezali ba émission na biso pe tozo senga bo s'abonner massivement na site na biso ya YouTube bo s'abonner toza na posa ya soutien na bino toye kokota na question na yo les grands journalistes o ezali likambo ya Monseigneur Mosengo ya liboso tozo kopesa ba condoléances na famille o ezali biologique ya Monseigneur Mosengo Pasinia pe na église catholique nyon mobimba toza kopesa bino ba me condoléances tozo kosenga bozala makasi Nzambe o apesaka pe nziye kaka moto azwaka toza na biso ba passager na se ya moi pe na mokili oyo moto na moto azana ngonga na ye o ezali temps ya Mosengo Pasinia mais toye kokota sikoyo poto expliquer na peuple congolais sikoyo nani oyo azalaki Monseigneur Mosengo
Monseigneur Mosengo azalaki na cardinal, azalaki na monseigneur na kati ya église catholique. Lokola ba sango nyonso na kati ya église catholique ndenge bazalaka. Mais toyeko koma na 2091 po na kokende na conférence nationale souveraine ne papa na biso Etienne Tshisekedi na groupe na bango nyonso bazalaki ya opposition ya Union Sacrée ne ba organizaki ba soutenir Monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale ne basalaki appel na ye pe basengaki na ye andimaki pe basoutenaki ye ne ayaki kokoma président ya conférence nationale souveraine. Mais par rapport ya contrat na ye na peuple congolais oyo peuple congolais a votaki ye po asala yango na mutu ya conférence nationale asalaki yango te. Monseigneur Mosengo a trahi peuple congolais na conférence nationale souveraine. Ne place pour eyaki kobanda. Monseigneur Mosengo a trahi peuple congolais na conférence nationale. Ne eyaki kosala ke peuple congolais bayaki kobaye. Bazalaki sous na confiance na yete. Malgré nyonso azalaki koloba. Peuple congolais azalaki sous na confiance na yete. Mais lokola na kati ya IDPS to papa na biso Etienne Tshisekedi azalaki na confiance ya peuple congolais pe ayebaki ndenge nini ko mema peuple congolais pour na ko expliquer peuple congolais à comprendre o ezali politique ndenge kendaka ke babwaka kabatute mais babengaka mutu bo faire comprendre ye o ezali erreur na ye pe bozongisi ye na nzela. Mbala na mbala papa Etienne Tshisekedi asololi na papa na biso Mosengo ne kosala susu na 2016 papa Etienne Tshisekedi aye kosenga lisusu dialogue pe aye kosenga kaka na ba sango nde bakamba dialogue wana otobengi dialogue ya Seniko o ezali Seniko baye kozwa monopole to baye kozwa médiation ya kofandisa ngambu ya Kabila na ngambu na biso peuple congolais. Seniko bazalaki na sous na seya par ya conseil o ezali ya Monseigneur Mosengo. Al Monseigneur Mosengo azali lokola parrain ya Seniko lokola conseiller. Tomoni trahison ya basango ya Seniko ndenge batrahi peuple congolais kino na lombango na ngolu ya nzambe toye kozwa pouvoir tozwi yango na makasi mais bayibi biso o ezali majorité. Président Fachi azwi pouvoir a déboulonné pouvoir nyonso o ezali ya Kabila pouvoir ezongi na peuple. Mais soki tozongi na sima tomoni ke Seniko bayaki ko publier balobi ke eza te Fachi mutaganyaki bango balobi ke eza Martin Fayulu. Mais peuple congolais eyebi ke bavotaki o ezali Fachi na mutu ya mboka na biso azala président. Tango président Fachi azui imperium azui pouvoir na ye toye komona Monseigneur Mosengo aye kosala déclaration na Belgique ke Congo eza pays moko ya chance eloko pamba ya président Fachi a lokoti pouvoir na chance kaka mais a mérité yango te. Biso nyonso tolandaki yango. Président Fachi mutema malam alandi yango te. Eloko nini eko baise lisusu peuple congolais liboso ya Monseigneur Mosengo. Tangu Mama Olive wazali mwasi ya Kabila ke ko salisa hôpital ne o asalisa ki na sele. Jour ya kofongola yango pona ko inaugurer yango tomonaki Monseigneur Mosengo nde akendaki kuna pona kosambela pona kofongola makambo hôpital. Toye komona lisusu avant akufa oyo ezali jour ya anniversaire kaka Monseigneur Mosengo nde mutu akendaki kosala messe pe asengi babondela pona président Kabila nzoka ayebaki te mission nini o Kabila bazalaki nango na sima kanda nini ba Kabila bazalaka nango contre ye abengaka bango médiocre
ye abosanaki mais bango batamabe babosanaka te nde balobaka ke basalaka likopa na ndoki te ndoki aza na ye zoba aliaka na ye moto nyonso mwana mboka toloba ke bakabili nde babomi batieli ye poison bon baza baspécialiste na makambo wana Monseigneur Mosengo Liwane après ko pambola messe ya 50e anniversaire ya ba mapaso babotama ba ville différent ne yango ememie na liwa tokolobanini bango nde baza ba responsable ya liwa ya papa na biso Monseigneur Mosengo. Ok, baimboka tolandi bongo liwa ya Mosengo yango wana tomoni ke eza vraiment impact te po ba population vraiment akipe yango tomoni peuple bandi mo comprendre moi muke ba jeu politique au église catholique azo sala. Donc selon ndenge to comprendre on dirait église catholique yi azo mimo on dirait yende aza na monopole likolo ya ba église nyonso pour à contrôler gouvernement. Donc c'est-à-dire église catholique à côté de la politique. C'est pour cela tout le monde a bango baké pas Moïse baké ko fongola soki ko inaugurer soki église batongi kuna ya catholique kozonga bazongi ote loi tiani za mabe yo kabola Congo. Et kabola Congo ne loko nini. Bon en parler à loi tiani moi na mboka to peut tenir lisola loi oyo. To moni ntingu pulula memaki yango na assemblée nationale. Est-ce que ça la recevable ou bien irrecevable? Ya solo mo panzi sango nde tozolo baboye bureau ya Assemblée nationale basi ba recevoir o ezali loi oyo ya député na biso Sing Pululu poto ko benga ngo lisusu te loi ya Noël Tchani mais ekomi loi ya Sing Pululu eza déjà recevoir na bureau ya Assemblée nationale nde yango tozo pesa merci na bureau ya Assemblée nationale pe na président Mboso oyo na musala za kosala pona intérêt ya peuple congolais. Ok, mwana mboka loi oyo ezomema mbulu yeke na ba réseaux sociaux ezomema mbulu yeke partout ba mususu bazo soutenir batu wana peut-être po bazo pesa bango mbongo ba mususu pe bazo comprendre na bango te akeneka esika mouvement ezokende ba mususu pe bazo défendre yango tomoni bongo réaction ya Fridolin Ambongo na niveau ya Lubumbashi asangisi ba prêtre nyonso soki inauguration soki ya nini yango kuna abeti bombo kuna mwana mboka réaction yo moni yango boni to regretter makasi na réaction oyo ya Ambongo asili kosala alakisi teke aza musel na Nzambe mais alakisi ke epa na ye aza contre peuple congolais aza contre oezali République démocratique du Congo aza contre oezali liberté ya peuple congolais to récite ya peuple congolais aza na complot na ba multinational aza na complot na ba impérialiste o nyonso balingi mboka na biso eke ezala en otage na maboko na bango balingi te bana ya mboka bakamba mboka na bango yango na to regretter makasi na réaction oyo ya cardinal Ambongo asali mais to sepeli na intervention ya cardinal Mozemba Mushipai azana nyango cardinal azali évêque président ya église catholique fédérale ye ayeko recadrer o ezali Monseigneur Ambongo ko zongisa ye na nzela ko lakisa ye ke Congo eza ya ba congolais il faut peuple congolais ne ba sepela na mboka na bango il faut peuple congolais ne ba diriger mboka na bango tokoki ko kaba mboka na biso te congolais nyonso oyo akozala sir na sima ya loi oyo te azali étranger pe azali suspecté azali suspect toko suspecté ye vrai congolais nyonso esengeli a soutenir loi oyo ya Sing Pululu biso nyonso peuple congolais toko soutenir loi oyo pe tozo senga na peuple congolais mukolo oyo Assemblée nationale bako lobake jour ya vote ya loi oyo peuple congolais nyonso biso nyonso toko zala na palais du peuple mutako tikala na ndako ya zate
biso nyonso tokokenda pa du peuple pona kokende ko soutenir loi oyo. Merci déjà mukolo oyo député Sing Pululu akendaki po na ko déposer loi oyo basiraki biso pe tomoni 61 députés oyo baza sima ya loi oyo 61 eza déjà toleki déjà majorité parce que dans l'Assemblée nationale baza 500 députés. Pour na koleka majorité il faut 51 mais biso tokomi déjà 61 elingi koloba déjà que toza na assurance ya loi oyo koleka pe na sima ya Sing Pululu toza plus de 80 millions habitants biso nyonso peuple congolais soki na nzela ba député esimbi te tokokende na nzela ya référendum loi oyo il faut eleka tokosala référendum tokosigner biso nyonso peuple congolais po tolekisa loi oyo mutu akobangisa biso azate. Ok, mwana mboka tolandi bongo a parlant makambu oyo ya loi oyo tomoni même conseiller ya Moïse Katumbi azo promettre danger pona bakasayen nyonso toyebi te conseiller yango nani et puis alobeleli yango wapi est-ce que makambo aza koloba ekosalama ou bien ekosalama te malobe pa na yo ya solo tozali lisu likola lisu tozali na ye pona répondre yo Patrick Mundeke o azali conseiller ya Moïse Katumbi tonazo ko kebisa yo pe naza ko mettre yo en garde maloba oyo bino bozoloba na ba Olivier Kamitatu tozo yebisa bino ke ekosala te boko intimider mutu te loi oyo koleka pe bino boko simba ata mwana IDPS moko te na Katanga to na ba ville nyonso ya Congo boko simba même ko kasaye moko te ba Katanga ba kasaye bana ya Bandundu bana ya Congo central bana ya Équateur bana ya Kivu ya Nord Kivu ya Maniema ya Kisangani partout toza bomoko biso nyonso tozali sima ya loi oyo ya député Sing Pululu biso nyonso toza ko soutenir de père et de mère 100% na mutu ya mboka na biso pe na ba poste oyo ezali régalier pe na ba ministère oyo ezali po na nationalité po na ko battre la nationalité na biso biso nyonso tozali ne tozo soutenir yango tomoni même loi oyo ba vota bandakala na banque centrale po mutu azala gouverneur ya banque centrale po to azala un administrateur ya banque centrale il faut azala 100% de père et de mère eza biso te mutu toponango eza te biso batuto tsango ezali Noël Tianite ezali Sing Pululu te mutu bavotaka ba loi oyo même na banque centrale mais soki ezalaki na banque comment plus fort que na mboka na biso République moitié du Congo biso nyonso tozali sima ya loi oyo. Ok, mwana mboka réaction ya Peter Kazadi na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuye ezalaki boni ya solo to sepeli makasi pe tozali ko saluer o ezali ba réaction ya Peter Kazadi pe ya capitaine de l'équipe mon général Augustin Kabuya. Oh, akoma capitaine. Yeah, yende muta simbi stratégie nyonso. Oh. Yende muta za ko beta bale azo ko pesa ba pasi. Do yende azo tindika ba combattant o ben. Te. Politique e fandi na IDPS. Politique e bandi na kati ya IDPS. Pona ozala secrétaire général ya IDPS. Il faut zala un médiateur. Il faut zala un mutu moko za na expérience ya politique oyo akoki ko pesa ba président ya ba parti mususu ya ba plateforme mususu ya ba commerçant akoko expliquer bango politique. Augustin Kabuya azana capacité wana ya ko tangisa politique na ba parti politique nyonso ya Congo. Merci na déclaration na bino na intervention na bino bosalaki na nzela ya média ya médiatique na nzela ya réseaux sociaux. Mwana mboka toka tu malobate zala clair na ba mboka bazolanda yo
Kabuya, Augustin Kabuya, alobaki nini? Merci mopanzi sango na question na yo. Peter Kazadi na Augustin Kabuya ba expliquer ya liboso balobi ke ba loi oyo ndenge zali ko bima. Pe ba oyo ba proposer loi oyo. Président Félix azali ni de loin ni de près na sima ya ba député oyo. Parce que bango balobi ke eza nango Noël Tianite eza signe pululu te mais eza parrain na bango parrain wana o bango bangi baloba ke président Félix to président Fachi yenda za parrain ya Noël Tianite ya signe pululu nde bango ba yepona ko regarder bango ko lakisa bango ke président Félix Kutu aiza na ye ni de loin ni de près aza ko pousser mututé mais président Félix a pesi liberté o ezali un vrai démocratie na mboka na biso République moitié du Congo mutu nyonso zala libre pe ezali musala ya ba député ya kende koyoka nini oyo peuple a votaki bango nini peuple aza koloba po bango baya ba mettre yango en pratique bango ba salela yango eza o ba base na bango ezo senga bango nde ba base peuple congolais basengaki Congo na biso faisait la protéger na loi oyo ndeko na biso Noël Tiana ye nango pe tomoni député Sing Pulul azwango aye ko déposer yango balakisi na bango ke président Félix aza ni de loin ni de près bango bazobunga e bango baza na monopole te ya kotelemela to ya kobundisa to ya koboma bato mais bazali na raison na bango ya koboya parce que toza na démocratie eza na loi mon côté toza na lika mon côté ke esengaka bato nyonso il faut bandima na côté ba opposant il faut bazala bato bakozala pour bazala loi elekaka na ba majorité. Merci. Ok, tolandi bongo ezalaki réaction ya Peter Kazadi na Augustin Kabuya balobi population bakosa bino te ke o Félix eza sima makambo te peuple congolais ye moko alobi trop c'est trop to boy na biso o ba étranger ba opesa biso ba injection. Yes, peuple congolais azotanga classe ba mayele bazali ba sage bazali pourquoi papa kambamboko il faut que ba étranger de ba ocha biso ba chaka panzi likola libaya la contre peuple congolais tabino moko to que no pas to songi pai ba yambi bino ba pesi bino nationalité balakisi bino hospitalité. Yes, to sali nini yamabe lelo bobandi ko telemela susu payango pesa ki bino nationalité atabino non boyambi mutu na ndaku bozobokola ye alinga boma bino po atika na lopango est-ce que ezalaka te en tout cas tozongela susu point wana Matata Mponyo mwana mboka bakangi yo be bakangi ete Matata Mponyo ya solo azana nu condamné te ndenge batu musu bazolo bate bazuye na nu provisoirement batieye na kasho ti ba enquête nyonso ekosalama ti procès justice bakotala ndenge procès eza kokendele ba défense na oya kosala ba preuve na ye oya koya nango ndenge ako se défendre innocence na ye nde justice akotala na ba preuve o bango baza nango soki ba monike ya solo Matata Mponyo aza penza na likambu te nde bakoki ko libérer to bakoki ko pesa ye liberté provisoire mais justice bakangiye batie na kasho provisoire po balandela ba dossier sur ba dossier po Matata Mponyo azali na ba dossier oyo ezali ebele nde ezali kosenga il faut bazwa nanu provisoirement. Ok, Matata Mponyo lelo ekozala deuxième butu na ye na prison kuna. Ya solo lelo deuxième butu na ye na prison. Bon, il paraît ye pa lobaki akobomba ta kombo moko te. Ya solo tomonaki tangu procureur yaki ko saisir lisusu pour la deuxième fois o ezali bureau ya Sénat pe bureau ya Sénat yaki ko sala o ezali réunion na bango na nini ba solo la kin consensusement pour na ko livrer Matata Mponyo na justice. Matata Mponyo asepela ki na ngote alobi lokola bino bo livrer ngai
ngai pe na ke na justice na kobomba mutu te na kotanga bakombo nyonso ya batu oyo toliaki na bango toyibaki na bango oyo ezali bien ya l'État. Bayindisa kaka biso toza bongo toza kuna te toza na posa Kongo na biso zonga normal. Toza na posa mboka na biso ezala normal. Peuple congolais a se retrouvé na mboka na ye. Ya solo. Ezana likambo mususu kaka na makambo oyo to moni sortie médiatique ya Martin Fayulu, le président Elio, le président ya Esido, le président Eli ya Congo. Na ebito yo benga kenani? Président de nuit. Président de nuit? Yes, c'est un président ya Boutou, tellement l'otaka mingi. Azo pumbwe, azo diriger, azo loba batu, azo tosa. Wana na Boutou. Yo bongo na kolamuka basutika za likola mbeto. Yo bongo na Martin Fayulu ata yo moko. Ya za président de nuit, président ya Boutou. Ya ba femme de nuit na ba mari de nuit. Tomoni asengi na église catholique soki batinda makambo ya seni teza ndenge na landi yango bien te ba imboka bazana posa olimbolela bango. Ya solo biso nyonso toza kolanda o ezali réforme o eza kosala mapona seni ndenge Kabila chanzaki ba loi ebele na kati ya seni pona ko protéger ye kaka Kabila. Ne siko lokola président o aye siko aza président moko démocrate. Azozungisa makambo nyonso na nzela na lolenge ndenge ezalaki. Nde falaki réforme esalama na kati ya seni kozongisa ba loi nyonso o esengeli po ba élection eleka malamu ba élection ezala ba élection moko transparent pe crédible ba élection eleka na ndenge oyo peuple congolais alingi pe muto peuple congolais akovote yende aleka. Ne lokola ba réforme wana ebandi déjà ko salama nde tomoni sortie médiatique ya président de nuit aleki pona kolobake lokola na réforme wana ezosenga ba parti nyonso ya société civile pe ba parti nyonso ba parti politique batinda o ezali ba agent na bango pona ko participer na ba élection na ko voter ko tia mutu na esika na ye. Parce qu'il faut société civile où ils ont engagé na ba église, ils ont dirigé na ba église, il faut baza na représentant na bango, bango de baza na place où ils ali ya président ya seni. Et na sima na bango bako travailler na ba batu o bako uta koto ya majorité na bato bako uta koto ya opposition. Il faut ba parti wana nyoso batinda batu nde bako tia batu na bango pour ba travailler ensemble. Yango tomoni président de nuit azako senga na église catholique batelemela o ezali réforme oyo ya seni e babo ya kotinda batu ba candidat na bango pour na élection ya seni. To regretter na yango makambo oyo président de nuit azali koloba azo yeba te parce que ya yeba kadaye eloko moko te. Mais azali na raison bien azali na raison te. Et c'est seni eza politique ou eza apolitique? Expliquez-nous ba imboka. Seni ezalaka kaka na kati ya politique malgré gestion nango ezali apolitique. Toloba leader ya seni to pesa chance na ba société civile. Mais banda ba société civile et banda ba seni nyonso e banda to mona na élection 2006 o ezalaki pas nani malumalu abe malumalu to ye komona na 2011 o ezalaki pasteur nani Ngoyi Mulunda to ye komona lisusu na 2016 o na 2018 o ezalaki diacre Nanga baza bato ya église mais bazaki ba proche bazalaki bato ya Kabila o Kabila nda impozaki bango wana ezalaka bango nde société civile to ba église il faut ba pona soki bango ava ba pona bakomi kotuna na présidence po président pesa bango mutu oyo ye président lingi nde mabe yango wana ndenge batunaka na 2006 batunaki na 2016 baye kotuna na 2018 mais sikoyo président atiki nyonso na bango nde ba choisir
moto oyo bango balingi oyo akokamba seni na volonté ya peuple. Et puis ba oyo bakolanda président bango nde bakouta na ba classe politique ya majorité to ya opposition pour na kokamba seni ezala crédible makambo nyonso ezala transparence. Mwana mboka to kato maloba te tomoni lisusu na sortie médiatique ya Martin Fayulu alobi ke soki ye azalaki président alingaki à faire déplacer quand Kokola longolango na Kinshasa amemango na intérieur toyebi te proposition eza malamu fati pa ko bénéficier nango ou bien yo moni yango ndenge ni. Bon nga na moni eza déclaration ya bazoba. Oh zoba lisusu ya batu bazangi mayele na yebite kan kokolo oye aza koloba azoloba bandaku ya kan kokolo kolongola ngona Kinshasa amema ngona este to azoloba ba soda ya kan kokolo. Il faut aller kalisusu a expliquer kan kokolo tanga azoloba kan kokolo azoloba kanini do basala kan mususu ya sika na este to balozwa ba bataillon nyonso bazalaka na kan kokolo batinda bango na este to bazwa bandaku ya kan kokolo nde batinda ngo na este parce que ba bataillon oyo président asi atindi na kati ya este po ba pesa kimia na kati ya este ezali propre le même nombre na ba bataillon oyo eza na kan kokolo ba oyo président atindi na kati ya este baza ba spécialiste ba oyo bauti formation na Égypte bazali bien formé asangisi bango na ba soda ya DSP oyo bazalaki bien formé na tango ya président Mobutu asangisi bango et to moni résultat oyo nini ezo salama na este to moni résultat ya état de siège to moni ndenge ba kei na este ndenge ba tsekimia ndenge bakangi ba rebelle ndenge babomi ba rebelle to moni ndenge ba groupe ya ba ADF ba groupe ba rebelle nde bazoya ko mitika bango moko bazoya ko déposer ozali minduki ba arme ba munition na bango to moni ndenge bazoya to moni na ba village na ba fin fond ndenge peuple aba zongi na ba village o ezaki su na batute o batu nyoso bakimaki o ezalaki na contrôle ya ba rebelle ya ADF lelo ekomi na contrôle ya armée na biso ya FARDC pe batu nyoso ba mboka na ba zongi ba école na ba mboka wana ebandi ba hôpital ebandi ko sala ba wenze ba chasseur ba komi kokota na zamba ba mama bilanga ba komi kokende ko sala bilanga na itoyebite ye président de nuit a kozanga koyeba politique nde tindie na ba déclaration oyo. Merci. Ok, baimboka tolandi ezosala pasi pe mawa Kongo ango tokotonga ngo mukolo nini lelo oyo azui pouvoir bao lokola bazui pouvoir te batelemeli tant bao pe kuna bakozwa pouvoir bamusu pe bao pe balingi bakota na cadence mais makambo eze belé ya kosala pourquoi pas bozui ata ministère ya sport botongela zo ata ba stade kasi bolingi bongishaka Kongo mobimba senga ata ministère ya sport bapeso ata ministère ya sport. Alors, tongala biso ba stade na ba province nyonso matisa football à Congo tozo ba coupe d'Afrique tokende ba mondial prochainement de au coupe de présidence de to voter quand même. Bien ce bolika sommet de l'état sommet de ba demi de Dakar sommet de l'état Mandoki Amboka donc lobby abe da chupe a postuler le cola président de la République et Kosimba Kate 100% de père et de mère moi na mboka babenga kangoni ni corruption bayaki ko futa Eve bazai ba mbongo ou bien bayaki nde ko corrompre ye $7,500 na batwana Lubumbashi za bon ya solo biso nyonso tolandaki yango tomonaki ndenge bamemelaki o ezali ministre ya environnement ya mboka na biso mama Eve Bazaiba o toza ko sali tozali ko féliciter na musala malamo kitoko oyo yoza ko sala na mboka na biso pe olakisaki ndenge nini esengeli ministre to un cadre to un mutu munene ya mboka na biso ndenge akoko travailler. Merci na réponse na yo liboso ya ba ndeko ya compagnie oyo bayaki pona kopesa yo. Soki ministre azwi mbongo na maboko ndenge wana cash dans engelo bake aza corrompu ba corrompre ye.
parce que ministre ne azana azana monopole te to azana esika te ya koya kofuta bambongo to ba taxe eza pa ministre te bakendaka kofuta ba taxe na banki ne bisika oyo yo okofuta taxe na yo resi ya banki ne okomema yango na ministère epa ya ministre ne mama Eve Bazaiba ayebisi bango alobi soki nga nazwi mbongo na maboko boye eza lokola bokorompe ngai bokorompe ngai donc ezalaki déjà corruption komemela mama Bazaiba mbongo boye na maboko ezalaki déjà corruption et topesi merci na mama Bazaiba ndenge oboyi kozwa mbongo wana oboyi ba corrompre yo likolo mbongo mukie obebisa poste no ya munene obebisa relation ya IDPS na MLC obebisa relation ya président Fachi na président Mbemba oboyi yango olobi biso toko travailler na idéologie ya des peuples d'abord mbongo ifo zonga na kesi ya l'état. Merci. Ok, mwana mboka les mêmes corruptions wana eyeli susuti na ministère ya fonction publique. Tomoni kuna balobi soki 20 millions, soki 20 millions zo bimaka chaque mois o, soki chaque année o. Tozo comprendre ba fictif en basé na niveau nini au juste. Ya solo toza pe ko saluer lisusu ba bien fait ya l'homme d'état o ezali ministre ya fonction publique o ezali liao. Na musala o za ko sala. Pouvoir ya 18 ans musala ni basalaki. Bakotisa bakombo ya batu fictif. Ya batu mususu basi bakufa. Mais ba mongo na bango ebimaka kati lelo. Basala compte moko na compte na bango batu ya pouvoir ya 18 ans. O ba mbongo wana ekotaka na ba compte na bango bazwaka ngo bakabolaka yango. Na musala ya IGF ya inspecteur ya finance ya lelo. Musalo bazako sala o ezo kambama na Gilles Alingedi. Pe ba inspecteur nyonso musala bazako sala tangu bakoti na kati ya fonction publique bake kokuta monta ya mbongo oyo ebimaka o ezali monta moko ezali ebimaka na compte fictif ezali plus de 20 millions de dollars o ebimaka ba miyibi ba iliaka bazwaka yango okomona mutu moko azana 4 kombo différents oyo ebimisaka salaire na ba oye azwaka ne ba canceler ba kombo wana balongoli ba kombo ya bato bakufa ba kombo nyonso fictif oyo bandoki ya Kongo babakisaki nde baye komona mbongo oyo bango bazwaka na ba nombre na bango babakisa eza plus de 20 millions de dollars. Ce qui tozui 20 millions de dollars wana totie par an, par année. 12 mois toza nango na une année. Eza kosala 240 millions. 240 millions na bakoko tongela ba école, bakoko tongela ba nzela. Bakoko bakisa ba bisi lisusu, bakoko bongisa courant pe mai. Pour peuple à se retrouver, bakoko sali la ba terrain municipal. Mais ba un individu nde bazako yiba mbongo wana bazako lia nde tozo senga na justice alande la batu wana o bazwaka mbongo wana baliaka o bayibaka. Merci na IGF na musala oyo bino bozali kosala na mboka na biso. Baimboka tosukisa bongo na likambo oyo etali parke ya Kingakati. Tomoni mama Olive Lemba atie kuna soki troiton, soki troigon, soki nini kuna atie kuna. O bloko ya atie kuna mbongo ba dépenser kuna bakoka même ko usala ta fikini mbongo bole bazalaki na pouvoir. Bakoka ko zongisa même foire internationale de Kinshasa. Même izo ekoka ko zonga. Mais bake ko sala loko wana po Congolais na ba pasio toza nango okeno kufuta $93 po na komatelo ko wana. Est-ce que batu ba banda ko kende ba banda ko kende te? Likamba lobaki mo mari travail à silence nde yango yo. Mwana mboka likamba park wana eza malamu beza mabe.
eza malamu soki basalaki yango pona intérêt ya peuple congolais. Mais bango basali yango na intérêt ya peuple congolais te nde yango biso toomona mabe. Pendant 18 ans eza na eloko moko te o bango basali. Babebisi, bayibi, bakutaki fiki nesi ekufa na place ba restaurer yango babongisa yango babongisi te. Bango nde baye koboma zo. Bazui banyama zo, bamemi yango na Kingakati. Basali oya bango jardin. Basali oya bango parc. Na niveau oyo bango basali Kingakati, Kongo batikali kobongisa yango bongo te. Basali ba restaurant moko lix. Ba restaurant ya lix. Ba bongisi ba place. Yango nazali koloba na ba combattant nyonso oyo babundi pona changement ya Congo. Boke bakotia makolo na bino na Kingakati. Ba parlementaire debout. Nazali koyebisa bino na bitumba oyo nyonso totelemi pona kobundela peuple congolais mboka na biso pona kokwesa ba medioki oyo bokeba na kotia likolo na bino na Kingakati. Botala Monseigneur Mosengo oyo akendaki kosala messe mutu na ye ekwei. Moto oyo akoze atia makolo na ye na Kingakati. Akende ko visiter, akende kolia na ba restaurant oyo koyela ye etali ye. Bana ya base, peuple congolais, ba leader, ba président ya parlement debout, ba parlementaire debout, ba grand leader ya parti munene IDPS ya mboka na biso, ba président national, oyo nyonso bayebi ke babundisa pouvoir médiocre 18 ans. Naza koyebisa bino ata mukolo moko te bolota kotia makolo na Kingakati. Oyo akotia makolo na Kingakati etali yo koyela ye. Bato mabe babosanaka mabe te. Bayini ya mboka na biso basili te baza kaka. Tokeba. Peuple congolais. Bangi balia biso mbongo ya pamba. Tokoki kokende kuna te. $95 eza awa te ya kende kofuta pona kokende komata na baje na bango. Wana eza tozo kende tobongisa bango lisusu par rapport ya mbongo na biso bango bayibi. Oyo batongeli park wana babienyo so batongi kuna na Kingakati eza bozwi na biso peuple congolais. Ya nini lisusu tokende futa bango su $95. Wana eza baosakana na biso peuple congolais tozala lisu likolo ya lisu. Tofanda kimia ti mukolo tokoboto la bango Kingakati ekozonga na maboko ya peuple congolais. Ekozonga na maboko ya peuple. Ne peuple congolais tokobanda kokende ko visiter. Mais sikoyo tozana na ta ya ko visiter te. Parce que peuple tozo souffrir pe Kingakati nani tozi yango te. Merci maloba mboka ya yo journaliste. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ebandaki malamu tokomi nango malamu toza toujours wana pona kopesa bino basango ezosala pasi tango tozomona mboka na biso boye. Nazo ebisa bino bandeko bozolanda biso toza libanda awa na Afrique du Sud pepe Kongola zo souffrir awa. Kolala libanda na malili nyonso pona koluka mwa quelque chose kotindela bayimboka kuna na Congo. Mais ezana ba politiciens o baza sous couvert na ba demi daka bazo yiba bambonga mboka demi daka azane kuna te ako yiba bambongo na yake neko tonga ba biloko ne bisoki wapi mena azo couvrir bango mais ezo sala passe pe mawa Congo ezo évoluer te makambu nyonso passe na passe bacha gratuité enseignement kaka bino moko ba Congolais bo bandi ko bundisa yango sous couvert soki ya mutuna bino ba demi Dakar. Chiko loi yango ezo déranger kaka Moïse. Pourquoi? Oza Congolais te. Oye ba pêche nationalité. Toyambi yo.
tolaki sur hospitalité lelo susu baluko banisu ko bundise susu mbokango tala makambo est-ce que ministère monsieur ezate ya kosala faut zalaka président de la république tala makambo ba intérêt nini ebatami kuna na sima kozala intérêt président de la république intérêt bapaya ozalaki gouverneur ya Katanga ozo ba minéraux kenda ko stocker na Zambie ni ya solo je kamina zalaki na banyongo na osoki yani on ne sait pas je kamina tinda ba minéraux na Afrique du Sud okangango na Zambie obiti ba ofuta ba mbongo na yo ko tango kangaki na Zambie kuna tanki na nationalité nan peuple congolais to fungola miso tango zo sala discussion siko zali sala discussion sage sala discussion intelligente yebani nozali koloba pona ko protéger mboka na yo to suki bongo peut-être soki nzamba lingi lobi lisusu to okuta na lisusu na émission lisusu ya biso ya sika mwana mboka maloba suka soko za na yango ya solo maloba ezangaka te toza kopesa information justice na biso to ezali ba IGF na biso inspecteur ya finance ba eko débat découvrir 54 mine carrière de mine 54 carrière de mine oya miyibi ba yibaka na 54 wana balobi ba zwi ba preuve ya 9 na 9 wana na moko ebimisaka déjà 2 à 3 milliards de dollars. Plus de 54 minés carriers. Oyo ba découvrir yango. Yango to pesi merci na justice ndenge azako bloqué ba miyibi nyonso ya mboka na biso o bazoya pona koyiba. To ekoloba lisusu descente ya président na kati ya Kinkole na ozali na coopération cop oyo président alakaki ba pêcheur ba équipement pe akokisi yango po ye soki alaki ayaka pe na okokisa yango. Merci président Fachi oye ko soutenir ba pêcheur ya Kinkole o pesi bango ba équipement oye ko permettre bango ba ça la production na bango ya malamu pona kokanga pe baye ba ko conserver o ezali ba misi na bango malamu pe baye ba ko vendre yango ko teka yango kitoko soki bateki o ekotikala bazala na moyen malamu ya ko bomba yango. Merci pona soutien wana et kala mingi te to zako banda kolia mbisi ya fresh pe kala mingi te ba bateau de pêche o esomba maki na président Fachi ezo banda musala pona kopesa na tous les 4 coins ya République de moitié du Congo mbisi po peuple azwaka ya kolia to liaka pe mbisi fresh ya biso po to yebi ke Thomson la mer e utaka libanda biso bato sala kangote yango eyaka koya mais il faut biso peto lia mbiso ya biso moko o ezobima na fleuve o ezobima na lac ya lac na biso ba lac Edouard ba lac nyonso Tanganyika ba lac na ba mer ya Kasai toza na posa ya mbisi na biso. Merci balandi nyonso ya sangoto pesi bino susu merci na ndenge oyo bolandi biso. Merci na ko benga na bino, merci na soutien na bino. Nzamba pambola mboka na biso, République de moitié du Congo, o ezali ya papa na biso, Aidi na Abala, o ezali père, ya réveil, ya mboka na biso. République de moitié du Congo, ya super héros, papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mamu national, maman Marthe, Tolingio Mingi, pe première dame, maman Denise, Nzambe apambola. Balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout tokutana mbala sima. Bye.